qui peut la guerre, ça sera langue populaire. Et qui peut pester. Aza grand. Quoi coli, à comment ben à sa fou fafou. Vous comprenez? Quel nom? Quoi coli, à comment ben à sani ani. Donc y'a un yebo na po eza émission de gonangai te asila akoma kafuko adinda kafudui asila azaka sute ba mise na ye yo ba mise ya nani ya Sophie ba mise soit disant ya Sophie soit disant ye patron Oma la na yolo pa ba suira batandela ke toko na tinel abeta na quartier la terre soit disant batandela ke toko mukolo ya buzo baba misene ba yebanite na leki bango nyonso oyo binini na leki bango nyonso yo leki omba mana ye place o ba déposer biso a pomper parfum nigi minu bien natangelo musu tangela nga su mususu shikito makino yekutu lo bate rôle ne na yebiango amona mukalingi mingi ba boudin ba bomba yeso ye na sac soko ye na sac ya valise ya shikito bilamba otsa ko mona bilamba propreté tout est chiffonné kaliso boka kuna pantola boka kuna asumbana na mbetu asuba na mbetu azamona ya na nguba la teta ngona liango nguba eza wapi we nguba makamba nguba liso ye ya makamba concert eza makamba concert eza makamba nguba ti et bon bitumbango eza place partout et zo qui peut place te Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala kawa. Bonjour, bonsoir, chers internautes de www.infoplis.org. Veut dire site à Makamou. Donc, veut dire, la poto vous comprendre les lots. Faire rigolo la papa et Ambodon, mais c'est les padres. Dans la finale, il y a Tembe na Tembe, tournoi Tembe na Tembe. Veut dire, finition en les lots. Par rapport à Wanande, to Lobato Zalabaumbu Nabino, to Ponaki, que non, tout le monde peut déjà pas misser à faire rigolo baza. Chiffre, mon corps de je salis, Mustafa Malembe. Pourquoi pas Avoka Kati, la Barbare. Na Leli quoi. Donc je salue tous mes potes quoi, partout en Europe et Sikaboza, Vasco de Gama vous aime trop. Donc chef ce maman Toro Banda, tout le monde maman va misser Botala. Tout pour ça déjà je te salue vraiment en passant quoi. Alice Weko pourquoi pas Eli Neamosi. Moi c'est Vasco de Gama Chibangu Swentaïbo. Donc veut dire que non, il faut sentir que non. Toi on misser un fait rigolo là. Bonjour. Ouais, bonjour, bon apoto, bonjour, na yomo rope bani kitoko. Ah oui, ça va, oui, le roi est qui est bon, tu as Abidjan, tu fraîchement Abidjan. Bon, malgré mon papa qui n'est pas biso, mais tu as fraîchement en Abidjan, on s'est pris ça ban Abidjan à Nélisala. Je n'ai pas de répéter tout dans les bons. Ya, je salue Babimboli, Baden, veut dire agence ya makasi yo ezara na Paris, yo ezara na Belgique wana, venanga Babimboli quoi. Donc je te salue, moi c'est Vasco de Gama. Tata est-ce que vous voyez bisabiso elo nino to eli a lelo. To ebi que ça tournoi, to ebi que ezaki tournoi ya brasserie Morobo. Mais tout le monde lelo que non bah invité car c'est comme si faire rigolo. Les pourquoi? Ouais, merci Vasco de Gama pour la parole. Oui, mais les autres Bralima, tournoi à Bralima, bah match banégo bête mais les autres grande finale. Donc il y a un monde va poni va ben ça les padres parce que les padres sont leader ou atikali yemo na Bralima. Après avoir ko benga na leader tout, leader atikali mo na Bralima c'est fait rigolo. Il y a un moni les rois ya parrain ya tournoi au Tembe na Tembe. Il fallait zalawana les loyo, les parler la rumba à sepelisa. Bah tout bien tout va salaire. Bon, la pote, vous comprenez que notre Tozana Igor, il est parmi les meilleurs chanteurs et groupe Oyongam qui n'a lobby sur le boy Mitalio. Jeune Morobaza swag, à Solara bien. Donc, veut dire Igor, donc félicitations, on a travaillé bien à Yoka qui chante. Ah, est-ce que vous avez dégustant côté? Ouais, merci. Tout d'abord, sur le monde à Misalana, ils ont quand même beaucoup si après les parts de la rumba champion d'Afrique, il y a bien Dadi.
the king of piston aza leader oyo apesa bato opportunité azopesa bato champ yango moni biloko wana na banani na tailleur international to surtout yango nde nzambe na juge tela tuni lokola mwana kelasi kobota elengi me pourquoi beba yaka se na kolela sengola lisaka soki motema ezwi kupa réussite nani alekisi ebale entre nous deux poto koma distance elokwa kitoko ntango elenge yaka mpo nini ntango yango esilaka tala natikali na posa ye wana eza tailleur nzembo omoni le padre apesa yango opportunité nasala yemba début nazoprofite na kopesa baremerciement na ngai na patron na ngai Ferregola leader social na début à chaque kitoko apesa ye ngai nani alekisi ebale entre nous deux poto koma distance elokwa kitoko ntango elenge yaka mpo nini ntango yango esilaka tala natikali na posa ye Obige n'a retenu, merci vraiment par rapport, félicitations. Merci beaucoup. Merci Nayomo Vasco de Gama. Ah Igor, Obige elo mo bolobio babengana ba leader mususu. Ah babengana neti leader ni oyo totonga siko, totonga na voici. Na bralima lelo ezelo ko bomba te leader atikala moko Ferregola. Yango mona makambo oyo bralima ko sala ko inviter Ferregola parce que Ferregola atikala ye moko. Ba mindela sika baya. Donc mindelo bazalaka wana ba changer kasi. So mundela za camarade na obosala koteri wana makamususu. Bralima changer mindele. Mindela sika ba uta mikili ba ya, mindela sika ba tali ba CD. Balobi bon, ngana wazo imba na note table. Bon azaki masana e bon ça va. Ah ils ont camarade te et comme musala. Yembela biso na note ba tali ba prestation, ba concert balobi te. Jeune oyo adana boulot makasi. To monitor retenir le padre de la rumba Ferregola. Doit tikala yemo na bralima. Siko oyebike orolo bani. Pas mabete. Orolo bani par rapport à l'actualité to mona ikeno Ferregola Jésus de Niance papa Hervar a un problème à batouté mais azaki na garde de vie. Yo d'après yo orolo bani yo mutoza na kati kuno orolo bani d'après par rapport à makambo. Ngalo baka wana za premier soin. Makambo ka ndenge ko sukela. Bomona ndenge le padre hein le padre ndenge nini akosukisa likambo yango. Donc makambo za na l'état biso za la mingi ya kolobate on a za gagnant. Bon le padre na niveau na ndenga za na mboka oyo oya nini oya za na raison te oya kolobake o komi na raison. O funda mutu. Mais ko funda mutu za na raison te. Tango ko samba tango ba ko kata likambo. Ne place il faut ça la raison. Et puis toi qui m'appelle acclimaté. Oya kabiso nyoso rendez-vous oni diaka. Ko kimate ko kanga chombo te. Pondenge za wana makambo za na leta bomo na suite nango. Yona loba le padre gola loba kate. Soki alobi sakeli kambo ezali. Bana poto veuillez nous excuser. Otumoli le padre, otumoli lubasa o memingambo e. Hey, oh, mais mingambo e mae. Voici ça. Naibike bana poto logola Peniel et Mansou et Trésor et Mansou et sika bozadon bobeti maboko pourquoi pas. Ah Sarah Fiona na tikaliga na yo Sarah Fiona bana poto bo comprendre que non est le loto moni obike na mona e kala na monika boy. Ah fils aîné. Bonjour. Bonjour papa. Naibike oyo zaki mission ndeko nanga lubasa. Mais na mona e kaka tellement na osala crime moko boya. Kokwa koli akomo benga safu fafu. Vous comprenez? Kenan. Kokwa koli akomo benga sani ani. Donc yango kana yebo na po eza mission ndeko na ngai te eza entre frères. Ndeko na ngai sikondi mutu ana ko sala lubasa Igor lubasa taka garçon bien. Siko elo peni ne sala na ba générique to moni ote elo te eza par rapport à ni. Bon merci eza question moko très capitale ngaza fils aîné omonika nga na bwaka déjà Jésus a kusanga esprit de partage. Donc tant to bandaka déjà mouvement a ebisanga ke mona Congo mouvement to ko yambaka bato ebele. Tant to ko yambaka bato ebele est-ce que ko ka ko supporter na ebisanga Jésus na ko supporter yango zo mona tilelo na zo ko supporter mais na générique na ate mais Jésus balola ki cadre ya komisa yango kiti.
na générique na ate mena nzembo na ali na Kishasa makambo nzembo mombo e Kishasa makambo imur mo wezana ngamu na lobi ki Kongo mo wezana kati wana webi ki nzembo do yo ba succès ra bongo na ba jemo bo mike mais pourtant cop no za wana te ba suki singa wana te po musique ezana ti singa mbala donc ya mulai donc bana mai pe senga ki pe ba pesa pe bana mai chance po Jésus azan dire ba leader musute ba musu bana kati ya mouvement ba yebanité funso yebanité lubelo yebanité biso sikwa saka mutu nyoso ayebana tango moni bana mai pe ba bwaki alingaki bango pe ba yebake bango pe bana mouvement taka biso déjà amemanga déjà na ba Europe amemanga na Hollande na Belgique na Suisse na France et senga ki pe bana mai pe mususu abando memanga bango place musu donc eloko ya te ndenge animation salema ki bongo batu bayo kaka disque ndenge beta to sala eloko sponsor place ko batu ba comprendre siko animateur na bango eloko sponsor siko ezoya donc n'habité donc yangwana boza na bino calme to ça toujours na mouvement animation tango na boa kité animation ezongi na mutu donc biloko yana biloko mususu na wana bwaka moni mikolo ba beta ka libanga bwaka na ba beta libanga na mbuma o etela bwaka na comme ça lubasa oyebike ba bwaka libanga na mbuma o etela yango na sala eloko moko boye bambuma bambuma zamba bambuma wo bambuma zamba tondolo pe mbuma litonge pe mbuma manga sende pe mbuma tolwa bamama bambuma oya se bambuma ya zamba bambuma do mikolo mbuma o etelaka yango babeta mabanga opesi mbote na banani po tozo chiter déjà pesa mbote na deux personnes dodo wechi na Cosmos na pesa tosha plus muntu ani Ladi Galvanda papi masita police militaire kanga bau na pesa grave ngwidi rosa ngwidi ngai pe mwana Kongo kombo nanga ngwidi do wana bando ina ngai wana Panama papa mbuta cherigola orligola basé belé sur bandi na kokomatina ba Suisse. Merci mon frère, merci. Ouais, merci na que to lukao to vanda sama idéologie panza. Merci. Veut dire les aboués tata donc token mbamo oyebi ke jango ninge kendo oyebi ke jango ninge kendo oyebi ke ekende mabe oyebi ke bato bele toyoka oyebi ke bato baoloba ke non faire gola ba gagner ye nini eza nini ba gagner faire gola pana et pas mon toit ça n'a pas problème mutaro na yango succès sila ebi oyemba te donc makambo nini boye bala ba petit avec na ebizaka bino la responsabilité est un état d'esprit faire goal za massa na bango te il faut respecter les champions à titre ozomona faire goal za grand chanteur ozo zwa couleur ya mboka oyo azo teka yango na mboka mipaya na minute oyo valeur ya faire goal il faut que tiango ndenge moko na diamant na or namoni ke no makamusiko ekomo ina taka Guy bonjour Guy bonjour Guy par rapport à tokeka mbamo na actualité pour makambo keka mabemba moko oyebi ke nazaki na yokaki bayebisinga ke no faire gola à reconnaître ex patron na yango wana balimbisi eza vrai to faux ngabona ba rimer wana franchement na yebi rien Babi par rapport à faire rigoler à une garde de vie ceux qui va libérer ça par rapport à reconnaître ex patron et ça vrai ou faux et franchement on a tout rien absolument rien du tout les pas attendus n'a parlé à ça n'a bien un bon uniforme toi un concert donc j'ai un c'est ça par rapport à l'actualité mais na moni que nous a trop na ba réserve nabi gigola akoli salisu mutu makasi ezaka pour na yango te na ba réserve par rapport à l'actualité ni te par rapport à makamunde ba chef rigola na garde de vie te ngana bien oti et bien oti mais la mona ba comment na internet mais moi franchement na bien oti gigola tara to kutano na dans na hôtel mais est-ce que on peut ça deux personnes mbotete ouais non peut ça na repé ça base solide mobimba basalam na pesi virangai veranga Sodome na Berlin na bossa été maître solo ya directeur Vasco Mabiala
na bosanité ya Thierry Gola batutu bazana mikili na bosanité ba fana nga tu bazana Texas roi na molisho na ba staff tu ya ba bel nana na ba belga et ba boga plutôt bazana ba soutenir nga bon na mona ba commentaire na bino mais na ko répondre là-dessus trop parce que nazaki na confirmation ya marambo auto legaté et ça ka ba rumeur bani tout ça donc sinon à part ça marambo dans très bien. Ya Gola na que to lukov mato fanda to panzanteke to moi que ya mado très fâché bana poto babimboli venanga badem donc babi que non bana Belgique agence etikala moko nga esika na zora bilamba ne botine la nga ezana badem venanga babimboli Sarafiona Vasco de Gama te sali pourquoi pas amengai bonjour ya mado. Bonjour le grand journaliste o akanga masolo yeyo bifalo ya mado mikolo ba benganga nami Rengenkyo. Nami Rengenkyo mamoto kende oyebi ke par rapport à l'actualité oyebi ke faire goal auto bima na garde de vie d'ici là 72 heures oyebi garde de vie en web na salon ya salon ya esika bakangaki na pas nani bon quand c'est pas ex patron ne apporta ke plainte oyebi te ex patron nani asa nani ex patron wana sa ngande tunga bifalo danser affaire na yebi kaza sona makambuté asila akoma kafuko adinda kafudui asila azaka soute ba musicien na ye yoka no pena expliquer bino en vérité omoni ba musicien soit disant ya Sophie ba musicien ya nani ya Sophie ba musicien soit disant ya Sophie soit disant ye patron Oma la na yolo pas ba suira batandelaka toko na tinel abeta na quartier la terre soit disant batandelaka toko o soit izabeta pa ya boss ba mission ba la ba da ba tinel mais mutolobi alobi que non soki atiki faire gola eza par rapport pour à reconnaître que non aza ex patron na wana monika que non ni saboma dossier jamais la bongote akokindete asuki pema yemo mutabandaki akoka kosisa ngo te aza grand wa petit oyebi grand wa petit so ningelo bani mukolo ya buzo baba misene ba yebani te na leki bango nyonso oyo binini na leki bango nyonso yo leki omba ozolo ba omba pone na biso place moko boye bo déposer biso wana zana tangelo avant na telema na place o ba déposer biso a pomper parfait nigi minu bien na tangelo musu tangela nga su mususu shikito makino yekutu lo bate rôle na yebiango amwana mukalingi mingi ba boudin ba bomba yeso yena sakia soko yena sakia valise ya shikito bilamba otsaka komona bilamba propreté tout est chiffonné kaliso boka kuna pantola boka kuna asumbana na mbetu asuba na mbetu azamona mukie tala ndeko na ngai na yeso vérité quand va lobake mabena mutasukisa za shetani gola bango babandaki batinda petona mukie wana kirigo o papa bango bebisa ye akomisa kizengi fu afinga kasheta abike no e pas cheta zaki na carte mais na quartier et sika akenda akoma otambo na car ba pété camion ya nini camion andi basomele lupangu buka lupangu za pa mutu mususu wana lobeza yayo wana ezelo te tindika tsaka baza eloko te ba mission na bango ba yebani te bifalo ya mado danser à faire ya zwanga na pesi Mario Cario kavie na ngai na peso bambote tande na za misa sofala ta basket show venanga Mario Cario katala makambo lukaki misa sofala ta basket show même misa fandi ba yebanité na beta bango nini ketona balata mineno ala onde lipa babwaki na mai vimbi ngana wala tango te nga bifalo na wala tango te biso na orchestre na biso na swag biso to landa papa na biso amuta makambo ba fingi to a réagir te atali bango le roi kwanga na makayabu mais tango a réagir au monde komi inondé ya bango ya na gaz te mais ya cheta eza na gaz ba yebanité ka beta Zénith de Paris bifalo ya mado naza na kombo mboka nyonso Jésus de Niesa memanga na yebanaka na futelaka palin je suis chez moi soko ye na palin nga au mona que non danser aza bien organisé na mwasi na nga na mikili na mwana baza niveau mukie pa cheta nga na lobi boye c'est moi bifalo ya mado mikolo ba be nga nami orengenkyo na bosa ni kutu faina ya na nguba posa na ngoni na teta ngona liango
faut ça la Fayena ya na nguba la tête on a liango nguba eza wapi we nguba makamba nguba liso ye ya makamba concert eza makamba concert eza makamba nguba ti et bon bitumbango eza place partout et zo qui peut place et qui peut la guerre ça sera langue populaire et qui peut placer aza grand wa petit koyemba yemba wana meme ngana dédié et l'autre baba la mikie bana poto bo comprendre que non ya Madov m'a très fâché Igor siko bon ngai bakangisa je suis d'accord ça bon pour dire qui est derrière toi cheta na lobi na yo bakangisa ko bi non mutana simana yo qui est derrière toi fais rigole amuta makambo omoni ga amuta makambo yo banga teke no suka ndenge asuka ekuna na cap kuna yo banga no nana suki kuna fais rigole asuka ekuna na cap shetani ngola akendaki na salon na ye akenda ko rendre visite na salon na ye atali ba kiti ba sombi asongi na ye merci nini okosenga na Jibem Piana na Félix Wazeko en tout cas papa chéri aza danger et ça appelle le côté papa chéri aza danger papa chéri nguba abanga makasi donc clair wenge babanga ko makasi dans aluwa ko ki camarade na makasi mais encore yozo ko inviter na yo oza ko boya na yo et comme problème vena biso Wazeko wana to bien que papa grand aza muta sagesse na intelligence makambo susu ba grand wa petit ba osala ve Wazeko ko sala ngote joli mabeka comprendre mon émotion donc veut dire naza vraiment émotionné Igor oui bien n'a vraiment émotionné tara to na katifoka zoya kakanga singa asala nini ya katifoka ma fille viens ma fille donc bana poto Sarah Fiona petite na yo yebe déjà a commis déjà muta makambo donc na pesi motena na pesa batumbote na tikolo micro sakana na pesi motena Sarah Fiona moi c'est Vasco de Gama na nga pressé mais je suis toujours prêt na nga pressé pour na yebi yo au solo la joli mabeka babi nzambe ya reine ezayo joli mabeka na nga pressé mais naza prêt pourquoi pas à Eli Noamusi na pesi mbote na batutu mais yoka na ko pesa mbote te pona komelinga te sera komelinga ba na pesi mbote ya nango mbongo te mbote ya nango nini te dans la pesi batutu ya Paris Belgique ba mbote belé on a yo pe mutu na zangi komono pourquoi pas a muta filma fête ya Jésus Mustafa Malembe Katia Fora na keno na se soulager sarana vraiment bana poto et 42 tolobaka eza ya koinda donc eza nango lokuta te eza nango vérité oui bakanga ki fait rigola il paraîtrait alala ki na kacho mais bazolinga ka kondima ngote ke alala ki na kacho o babimisa kelelo à reconnaître que Weranson aza papa na malgré asa clip a déguisé Weranson asala façon Weranson ndenge azala mais Weratalika kaza mwana azongi se sika na ye donc o eleki ese leki ndomoni lelo fait rigola zo buka lelo tata Raphaël donc bana poto bozangi Patrick Moulele na mona rando raté Philippe Akento na mona kando raté pourquoi pas Pati Luyanu ya Sabine Voka tante ya Jemima Voka Olivier Voka leki ya batu ya papa Vincent Voka nazongi si micro et pas ya artiste Igor Lubasa aloba quelques mots pour makambo ezebele na mona ba musicien bazebele bazozela ouais merci beaucoup Katia Voka na mona lelo za sangana quoi boyaki ya koti sikoyo madame chérie du sosoyer donc merci Katia Voka biso pe to ki mabinote ata boye équipe mobimba bozo changer ba présentatrice biso pe to zawala kaka pour la bino Igor na mon l'opposition et Zouami quoi par rapport Igor n'enga qui pas faire rigolo là na mon Igor changement mususu donc merci no pe ça fait rigolo pour na mon uniforme comme Zouama vraiment à la tikitoko bien habillé Igor Linette ça propre montre bien catch bien donc ni no lo ba fan o ba mélomane o ba la merci Katia Voka et puis que ça pas les padres et puis tu le vas chez les padres tout dans les bancs donc le basazer les mailles gola donc baka moité ceux qui makambozo kende bien parce que leader na biso aza leader social aza leader aza na makambutu
aza prêtre oyo apeya palais kala vada abanda carrière solo apeyaka déjà palais atambolaka na Panamera Porsche atambolaka na Ferrari avandaka na palais ya 20 chambres yango moni bato tu bazocritique mpo bayiba succès na ye badembela babimisa balbum mpo bapeye bapalais biso tokosala mingimingi kaka mosala topi tokopesa merci na le padre Igor a présenté toujours quand on a le bras merci de faire Egola na outi Abidjan malgré peu repese merci mais vous avez reconnaissance te bino ba musicien tous la reconnaissance te biso ba musicien mitu esala raté na télévision mais na mitema toyebi yokazi musicien ko finga le padre na télévision bien bana na bazoleka bazofinga le padre la rumba mais ba yebi à part ni le padre a tchaka na ba musicien ah on est là ba Madine faire Egola le ba bima Madine faire Egola ba sala ba succès na ba orchestre mususu ba comment ba sac à mer ba leader mususu ba ça ba Madine faire Egola ata tondimi le padre te mais la mitema toyebi que le padre a sa grand leader et puis da yebo ka tikali na mboka o to za fier na ye c'est bien pour faire na minute au faire azo finga mama kasi donc aza coûte espace te kozwa mutu komona mutu kwa shikito o faire memake na nzoto apporta ke comme moi na lelo comme finga faire Egola et puis bino bozala na shikito bokuta na shikito c'est normal yo tanga bakoma batu na émission nini Lubasa beta masolo bata niveau na yo voilà yeba zaki na bino eza normal ko balobaki na ebiete yo ebiete yo boy shikito na boy nani boy shikito ngala la guide digital Rasputin shikito pas zaki faire Egola ah shikito pembe a faire te ya ne faire Egola guide digital ah tala ngala Rasputin comprends hein na scène ouais mission pour bondelinga moi trop quoi il biga espoir bien quoi ya lubana tigeli quoi ouais c'est ça balobaka na tango asuka boto c'est kozanga baleki pa bakulutu c'est normal ba finga les padres pour le loza grand leader il faut pas toujours ba boka Pierre na mbumé était là donc ngaya lubana kolobaka ke bana poto boza l'espoir okita les padres za grand leader les padres a diminuer ba tunyo surtout ba koluka ba simba ba toucher na ndenge mobo wala za premier soin bo moni bino bo ndenge pesi ba kipele kese mais deuxième soin zali boza l'espoir okita ça c'est Igor Luba c'est le moya gola non pe saka ba mbote na venanga vital Castete VK transport na Francoville et puis na bo sanité hier dans mon thème Arlette Kamanda na bo sanité merci Kenny Mukonzati civil ne chapini plein de grâce Blaise Fashion Priska Ngwabira José Mbwaki Olivier Ngongo bon asugi na nuana merci na mo Katia Voka en tout cas au sala musala kitoko des bonnes choses merci beaucoup d'accord bonjour bonjour batu misusu ba ina sengo batu misusu bazana ko silika phénomène on a comprendre pour tout monde sengo ba oyemba mais ba musicien misusu bazo silika ezani te moni mutna mtwara na imera utara on a parlé maintenant nous les bana mututu imera changer quoi donc na sur monde entier ba moni vibration ba mpema oya bango l'homme des poissons d'avril Didier Kokatanga bolingo boete atali lo basuka moya tikelaka donc vibration ba mpema yo ko ba sepel déjà mon le padre we pana bisonde ya chantwaka bango ba oyemba te Barimi ko luka base na polémique ya buzoba ba oyemba te voyemba kape eyebani te mais bino pe bozo yemba ezo yokana mais bozo landa bato ba oyemba to monte ke bokokani te tozo landa bango te moni non pour l'air déjà pour répondre bango c'est que bolanda ki bango moni mobali herba kata yo ngenga il faut la ça toujours wa mobali mutu soka lobi trop ovandi calme mo ne to ayuma il faut répliquer la que na mobali moni siko yuma monani yuma sikwa mona inana bimi yuma ero luki bagar silisa bagar silisa ka ope koma ya bakasho mutala na kasho silisa kango bagar te po ba lelis mobile silisa bagar netinga vibration na luki bagar na muninga na mobile na okende na leta te to sila na nayo et ba silisa ka intervention ou bien te po to mona ki wera nsana za ki wana jibem piana Félix Oazé quoi esanga ki ba vie belebele ba ya donc akoka ki peka atabenga ki pe ba oya ye ba vie et tant que mona wenge siko lelo ba benga bino ba koni fuati yo na koni fuati te yo so ba koni fuati te information koni fuati te ba koni fuati ba za info plus jamais format ba koni fuati yoka eloko ba benga bino ba koni fuati yango yo bisi bempiana na Angola
ayana Angola te jibe piana ayaki jibe piana ete jibe piana obeta concert dernier concert na ye lobby samedi jibe piana azana Angola c'est que délégué mutu amoni siko ozobe yo déjà oza chroniquer non ayaki atindi baya balobela te moni masa nanga Vasco azawana de gama mobala mulai nangwera ramtayaki te mutayaki ati ona yaki le padre yemoko ayaki a se présenter yemo bakanga ki est petit bon ala na kashonde wanenge yo lobby wanenge lobby dans la Facebook et kosia oh mais Facebook mutu mutakoma ngo yopo ko komati okoma kai okoma lokutete oh mais oh do lobby fausse information non ça déjà fausse information jibe ana ngola bi jibe na intervention fille fausse information jibe abeta dernier concert ne lobby na ngola moni fausse information donc il faut pas louper vos informations les padres tant que mon bali ba convoquer qui a quelque se présenter mutu il fallait ba samana e à mon aniti balinga siko ba triquer ote mutu fa bo samana ko azate zela na tezala rati lo ezala bongo ti ba condamner mutu sebo sambi oza condamné au koti kaso siko yo sambi na ona mutu ko ma ba koti kaso mama oza majeur wa grande fille ba condamner mutu akota kaso sebo sambi a condamné au koti kaso siko mutu fa sama le padre akima ka mona na iti siko le padre akota kaso pe le padre na mboko ya kota kaso mboko ya na loi ça comprendre la loi dans bino pe bo sepela kande ya finga ki na finga ki ya finga nani il est pas finga ki bino pe sepela ki vérité na finga ki bino pe bo sepela ki celui qui sait comme que pas dans la loi là mboka pe tali que non ya finga tout na ba question tika na répondre comme les to swana celui qui se sent piqué connaît l'affaire le pas d'attendre comme mamututi mais oh et soit qui est ayebi ke ngiyende le pas d'attendre comme mamututi celui qui se sent piqué connaît l'affaire ba français ba loba le pas d'attendre comme mamututi mais là tu ebisi bango kaka les jaloux vont maigrir ba campagne na bango zéro ekoti mai lelo to ana le pas de chanter wa l'équipe ba chanter tout na Congo na oyemba pona nunga mona le pas de na l'équipe bango nyonso wana ba leader wana tout na oyemba lelo to ana le pas de na stade boyo ka 100 on appelle ça Rabana tout ya poto na pesi bana tout ya poto surtout na Belgique na pesi bosante Mosiki Likondi protège Mosiki Lauréat VIP na bosante Merani Dembo na bosante Zili Mouila na bosante Jenny Justice Ngimbi la femme complète il y avait Nanga Bintu Ngimbi le fondateur du Japon Rata Belgique Salomé Kavongo Gisèle Zinda Venanga Stino Mayemba Mi Claire Louvé Malrata Suède Blanqui Oredezo Venanga la di Galvanda ba tout balinga le padre attention à quitter le goyate campagne na bango simbité quoi pour toi na le padre lelo mais la lutte continue pas de négociation la lutte continue botambola bien boya be mission bien boyemba bien la lutte Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezalekao info plus tala pe mona info plus otalaka